Isolonge Batoto ya Congo Toyo Kalisapo bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, autrement dit, Dikina Onekanda. On a été la Kema Fumbe. Merci na ba boni na nyoso. Merci na ba soutien vous allez quoi apporter ngai. Merci na ba conseil, merci na ba remarque. Merci vraiment na bapel na bino boza ko benga pona ko pesa la champion na lisolo. Donc ceux qui ont bengité ou pesi lisolo te donc chaîne na biso ya Dikina TV et kozala inactive. J'allais juste vraiment tenir à sa montunyo ça za ko beta libako tanga za ko benga la championne za na occupation mosusu à part côté ma liboso ya caméra ko solo na bino nazala musala nazali mama nazali mwasi donc nazala mwa occupation ko beta libako te so ko bengi la championne ya mbio mbala moko te ko tinda même voice ou bien te tozwani rendez-vous to ko solo la pona ko yeba ko beta li solo vraiment nazala wana pona bino bomitumisa mate bobeta libako te bande ko na ngai journée mo ezala na 24 heures donc des fois vraiment ou bien temps eza ko permettre te ya ko zalawana tango yo lingi vraiment j'espère que vous comprendre potala kaka à part côté les maboui naza pe na occupation susu naza musala naza mwasi naza mama donc vraiment ko beta libako te rappeler so komoni message na ngana komilo rappeler oye bato e bakosolola vraiment ko beta libako te na bolingo ya Nzambe. So les ambali boso s'abonner les ambali boso kozanga ko emete ya ba moyo ba j'aime moi les anons gratuit ça coûte rien pour tirer la championne moi ba j'aime mais ça la moi bien hein ba j'aime les ba encouragement hein et ça la moi bien hein na ebi ke biso ba congolais to kabara mingi ndeni ba j'aime mon kebu bo s'abonner massivement bo partager bo panza sango na ba éviter que non ya biso ya Suède yango yo la championne tozali apona ko finga te tozali apona ko lobate mais tozali awa la championne za awa pona ko partager ba expérience ya bateau et ko sunga ngai na yo vous voyez un peu. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et le romo ya sika, ils attendent à sena moyo. Situation qu'on peut traverser, peut-être que mon tomo ka traverser. Na banzela ma solo, oye ba koza idée comment faire. Tant on dekwana koma ki na situation à sala ki ndengeni. Ya on to obeta ka sete, toza ko partager ba témoignage ya bato pour esunga ngai na yo dans l'avenir, to ba ko éviter o ezali ba mabaku, to ba ko éviter makambo ko ko zala ya pasi pour na ngai na yo. Abonnez-vous massivement na Dikina TV, autrement dit la championne on a été la Kema Fumbe. Merci na ba abonner na ngai, nazo la paix asika, les autres va s'abonner, vraiment ko sala ngai énormément du bien. To ko bina lisolo na biso oyo, to zali ko beta ke libala ya ndeko moi ezali ko kufa za kotala. Pona ba oyo balanda ki première partie te ezali ke non ndeko abalaki mobali na ye mais belle famille bande ko linga ete dit que mobali azali déjà na copine na ye oyo bande ko s'attendre que non yende fallait mobali ya bala mais le quoi abalaki ete relation ya mwasi o ndeko mobali abalaki na famille na ye ezalaki vraiment malamu te bande ko yokana te ndeko na biso ya mwasi ayeba même na ko perdre raison ake ko simba semeki ne na nzoto abeti depuis acte wana mobali na ye a changé mon comportement akoma ko lobela moi ba vérité moko boye tina ko koma de sorte que non aboya ko bima jour moko apesa mama oya boteli mwasi mbote et touchaki moninga mwasi ndai na ko toucher ndezala kaka sata na pas ala pembeni te cousine azalaki pembeni wana ayise que non ya moya ko calmer situation oyo moyen ezali ya ko maîtriser mobali na yo pona komi ko mona neti o perdre libala na yo yepe en tant que moto atali pe relation na mobali na ko réseau les capinel les sous-souté yango a permetaki asala nini ayoka conseil ya moninga na ye o azali cousine na ye tanga yebi na ko sala likambo wana ateli biloko ateli mobali kiss na biloko mobali réaction ezalaki négative et celle qui mobala comme ko lela libumu et celle qui mobala comme osala ba crampe
moninga mosabi na banga ki na cancer ki mobali nanga kokai kufa même sur les champs. Maintenant ba transférer bango na hôpital, esika ba kende kuna ba ekotinda bango sur hôpital a munene, kuna ba pasteur ba yaki lo kombali na zaka na ba moyen, église ekota ki prière uniquement kaka pona vie ya ndeko na biso ya mobali azaki na hôpital, kuna pe nzamba lobaki na nzela ya prophétie que non moi sinde asali biloko o ezalaka te abuki mibeko ya nzambe. Basolona mwasi ayebi pourquoi mbani naza ko souffrir. Batuni mwasi awanga na lobi ye ayebi makambo wana te. Mama bokilo ya ndeko na biso mwasi pe lobi ngape na olalisa misto na omona esika mwana ngaza ko kufa te, akenda kokutana na nganga moko soki tokoyo benga bango ba guérisseur azoya na hôpital. Avant koma na hôpital atrele kozwa mama oya botelier o aboteli bango mwasi na bandeko na bango, donc aleki e pa bana oya basi na lopango na bango, azwi mama na bango, azwi bandeko na bango na guérisseur wana na ye moko na bana oya boti bakei na hôpital esika mwana na ya mobali azalaki internet. Nde siko lisolo e bandeli wana moninga masa lobi na moni kaka hôpital chambre etondi na batu, chambre etondi na batu. Nde mama bokilo na ye azwi parole bingai na boti bana nga na passe na bolo na passe na koyi ko mona te mwana nga sala nini akende ka bota nga moko mama na bango na zana bon moyi to bondela ki nzambe prophétie lobike yo oyebi likambo loka yo oyebi likambo te. OK yango mutu oyo azali awa ya ko sala bikila kila na ye mutu ayebi likambo te akoleka na ye sain sauf mais wa yebi likambo akosala nini ekotikala kaka awa to ko mona ngo awa lokola azali mwana nga na boti. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Wana bokilo ya mwasa ndazo loba. Babandi siko kosala bikila kila na nzoto ya mama ya mobali na ye. Guérisseur wana soki nganga na zaki na mawa biloko moka biya mike boneti soki madeswa abi mama yo kolobaka ke soki ngai ndi na yebi likambo na bomo ya mwana na nga esala nini ekanga ngai. Mama pa répéter soki ngai ndi na yebi likambo na liwa na bomo ya mwana na ngai, soki ngai ndi na yebi passion ekomeli mwana na ngai esala nini ekanga ngai. Mama lobi bongo nganga wana sali soki ndenge nini akotisi biloko na miso ya mama etamboli abida la champagne zo mona pende zo tambola esika na zalaki na kima na fenêtre na kima na gauche ou bien na sala ndenge nini na fandi kaka. Mama bokilo asali nini batie biloko wana efandi. Mama na nga pasaka muta shosho ngai bana na ngai na yokolisi bango ndaka nganga te sikoyo boza kwa kizelenge mwana na ndenge nini bino moko botala na famille na bino batie mama mobali na ngai eloko wana efandi te ekwei. Bandeka mobali na ngai nyonso kaka na hôpital mobali na ngai donc azokokata koloba tazotala kaka scène ekwei balobi non mobali nde ya kozala muta suka parce que ezala pena likambo susu yo moko misaleli likambo nde likambo yo sali nde memeli yo ennui. Soki basali batu nyonso to bamoni te ekosuki pa mobali ye moko ke soki ngai nde nazali auteur ya souffrance na ngai eloko esala nini ekangama ngai. Basali mama bokilo na ye bakotisi biloko wana na misu ekwei. Basali baleka mobali basali baya mobali biloko esali nini ekwei. Nde sikoyo etikali nini mwasi la championne mama na ngai o ezali na komaki entre eclou et le marteau. Moyen na boya ezate parce que na minute na peso ko boyi okomi sispe ngape mama na nga zotala ngai na ndenga ebike no mwana na ngai akoki kozala soki ndenge wana te tango ehinda ki cousine wana azalaki te nga moko na devant fête accompli na yebite na kima na limwa na pumbwa ubi na sala nini ya ekomi pe tour na ngai na fandi na kiti nganga na zima loba bi mama yoko répéter kaka soki ngai nde na yebi likambo na maladi ya mobali na ngai ubente na passion mobali na ngai sana ngo eloko esala nini ekanga mangai. Moi si peut répéter abina za ko souhaiter quand même que non nzamba exposer ngate nzamba yo kangai mawa nzamba tikate likambo ekomela ngai abila championna avo batanga nini wana na losenga ka nzambe soko limbisi ngate likambo yo emone na misa batute na yebite soki na kosala nini pona kombo na yo na yebite nzambe ko exposer ngate abila la championna li bonde le sili na kata mutema libonde le sili ngai nzambe yoka ngai mawa ko expose ngate na misa banguna na ngai ko pesa bango nini occasion te baseka nga bachola ngai ko pesa bango occasion te afandi na kiti a répéter pe maloba oyo nganga na yebisaki fanda loba boy soki ngai nde na yebi
pasi ya mobali na ngai soki souffrance mobali na ngai aza koleka nango soki ngai nde nazali auteur nango biloko esala nini ekangama ngai abila championa lokola ndoto lokola soki ndenge nini na faux paka boye biloko wana o papa na nde ezomata pe na miso alobi ayebi te mais na faux paka boye tanga silisi déclaration wana biloko wana ekoti na miso na ye ebaluki ole kweya nde ya bato nyonso ekwei mama na nga la championa ya ngai etikali na miso bato nyonso kimia loko andinza leki kimia na mobali na ngai moko malgré na mbeta hôpital mais ande ko comprendre qu'est-ce qui s'est passé tant que loko wana etikali na miso na ngai kimia denganga na lobi kino loko le loko ekangami na miso na yo elakisi ke pasi ya mwana mobali oyo yo ndo oyebi yango soki olobi te soki otatoli te oyamboli te eloko wana moyebima eza te et puis au fur et à mesure ozokanga motema eloko wana ebanda koswa yo abila championa ka neti alobaki neti je leta na oumela abina yebi te soki pilipili soki ndenge nini ebandi koswa nga na misu nakomi koganga mama nanga patelemi ote bolongola nanu nganga lobi avanga na longole loko yo il faut andima na miso ya mobali na ye po aloba eloko nini asali po mobali na asala nini azwa guérison abila champion na mama na ngai libala na ngai ezokufa na otala kuzina nga kosi ngai na yoki conseil ya mabe na fandaki na ngai na malamu na bisengo na fandaki na ngai ya moto swana ka tobongisaka na mobali na ngai moto swana ka toputana ka tobongisaka mama libala na ngai ezokufa na zotala mama na ngai na zambi loka koloba na biya ya beta lisolo abi mama eloko ani tika ninga na miso ekangami nga na miso la champion mwa ekweya ezate au fur et à mesure ezo umele komi ko swanga na ndeka ko sakana te na fanda ki na telemi na komi ko lela lokola mwana muke nganga na lobi soki lobi te loko yo sali mobali oyo mwana mobali oyo eloko wana ekoboma yo ndi mama nga patena ndi koloba soko yebi ko sali likambo ya loba libala eza nyonso tute libala eza nini te loba eto abandi ko lela na bikete yende akendaki komona nganga ezaki nango kisi te eza kaka maîtrise kaka ko maîtriser mobali parce que mobali na ye akomaki vraiment na makanisi mabe yango abangaki loka mobali akomaki kokende voyage na mission de service nde na ndaki na tiela ye kisi wana po tozala na relation ya malamu ta mobali azokende zam abila champion na misa banguna na ngati pe t'imaginer na peti bango occasion ya kosala nga mabe na pesi bango occasion eloko bande koluka ekomi ya yesi tobotaki bana mibale nga na mobali na ngai na pesi bango occasion ntango balongoli eloko wana na miso na ngai moto liboso na tala ekasi ya mobali na ngai na kiti na mabolongo na lobi papa limbisa ngai nayebi te eloko nini ezwaki nga me na bangaki papa tala mokwana mama yaka oboyi kubima kopesa ye mbote mobali na nga lobi la champion mobali na nga azotala nga kabo même pas un mot maman bokilo na nga ya bandi kotindika nga bilongo na mwana nga te ndoki bandi kobelela ngai ndoki oya kofanda ozolala kanza mwasi malamu nzo kolingi ndo enchaîner ye ndoki babimisa ngai no na chambre mobali na nga azoloba ni o afandika azotala ngai babimisanga na chambre nakei na bandeko na ngai na mama na ngai ale batikali koloba to ande koyebisa yo omoni okokata kokufa likola bibala boyokaka te mwasi nyonso aza mwasi akobala te olokota ye wapi oyo mosusu wana oyebi ata esika azalaka oyebi ndenge esika abotami ndenge akoli yo okutani kaka na mwasi na nzela oyeba te esika awuti te mbala moko oyebi bizaleli na ye te okoti otie kamba mwana ndako oke kobala omoni ba inconvénient olingaka ata okufa abi nakei na ndako nanga tokabwena bamama na biso na biso yaya likambo nini osali nga na te ya bino boye te nazanga ata likambo koloba neti kaka zoba nakei na ndako na ngai nakei nakuti bana na ngai tu tokomaki butu te nalalaki te bokilo na ngai ye
na bana na ye na libota na bango la championne batianga libanda babimisa ngai mobali azana na hôpital babimisa ngai bima ndoki bima oyo lié oyo so sali ekoki bima bon lokwa na na position de faiblesse nakendaki natiki bana nakei pe pa mama te nayebi ke non c'est que boye mobali na nga azaka ye moko kuna na hôpital lo bentende nakende na koma kuna tango na komi kuna nakuti ye na ndeko na ya mobali adobi bana mibali bazana bango plein nabi pardon tika biso mobali na nga azalaki na inconscient ande koloba azomona azotala eto na meki butu mobimba kobondela ye la championne mobali aloba ni o alobi oyebi opportunité oyo ratise ngai parce que naza mutu fallait nazala na mission de service na ngonga oyo opportunité wana ekosala ke na limbisa yo te nalingi koloba te pourquoi parce que naza likolo ya mbeto ya hôpital tika ngai kimia et puis présence na yo eza vraiment la bienvenue awa epai na ngai okoki kozonga esiko outi malgré bayesaki ndenge wana fandi kaka bazolobana te soki azoloba mobali azorépondre ye te ti ntango etani mpe aye akei azongi epa na bango alobi la championne nde na oyebisa yo boye na miniti oyo na libanda natiki bana na ngai na ndako na ngai mobali na ngai abima déjà hôpital areganya vi na ye santé zonga malamu na minute tozoloba boye fi wana oyo mobali na ngai alingaki abala oyo bamama na bango balingaka oyo libota na ye lingaka ye ndaza na ndako na ngai ye ndazo bokolela nga bana na yebi te la championne na kimi na makola nzambe na yebi na salaki mabe nazolela nzambe akota likamu na ngai ezali kozanga koyeba nde tindaki nga na sala boye nzambe akota likamu na ngai abonnez-vous massivement na Dikina TV partagez lisolo oyo eza conseil mingi pona biso bandeko basi tango tokendaka obali na libota ya bato cela veut dire que okeite kobala ko kabola muntu na libota na ye c'est vrai na yebi ke maboka pilipili eza ba semeki tozalaka na ba comportement na biso ya solo bandeko basi balingaka basi ya bandeko na bango te mais tango obali libali eza pona bana mikete libali ezali pona ba personne adulte eza na bato bazali sage il faut koyeba ko mema likambango avec beaucoup de sagesse mama ato tangaka mafuta ndenge nini ato za kotakata ndenge nini lelo akondima lobi akondima rapport lobi okuna après demain akotele melo ko bapeke te yo ndenge to ba mwasi mabe yango il faut toyeba ko jouer na beaucoup de sagesse koyeba ko jouer toza wana te pona ko forcer moto alingi o te mais en tant que moto ebike te na zape peut-être na bande ka mibali comportement na nga vis-à-vis na ba famille mobali na ngeza ndenge nini est-ce que na kolinga ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali a traiter ngai ndenga na za ko traiter ba semeki na ngai est-ce que le longa mo na za mama na kolinga peut-être mwana na ngai ubete bokilo na ngai a traiter ngai ndenga na za ko traiter mama ya mobali na ngai donc c'est un peu ça et lo kolinga ba sala ote ko sala pe moninga te des fois biso basi tozanga ka sagesse mingi na mabala na biso yango ndezo memela biso ba nuit yango zo memela biso ba divorce yango zo sala ke moeto réjouir na mabala ezate mabala ezo sana ba kokoso parce que maîtrise ezo zanga biso moi ça zala ke lombete moi ça zala ka yankete moi ça zala ka mutamakasi te linga kutu mobali na ya pesa yo raison ke te boyaki na ndako bonza mwasi na ngai ya fandaki mais soko lingo lakisa ke ngai nde mwana impère au père de raison na yo même ata mobala ko koloba te mais na mutema anote to éviter ba mama to éviter ba toto ya Congo komeka ko vivre avec beaucoup de sagesse qui était et sika o nazali bazali bandeko na ngai te to wuti bisika différent to sala nde tozo yekola na pour relation za la malamu avec beaucoup de sagesse surtout soko soboti bana neti ndeko alobi azana bana mibale bana wana bandeko wana baza batata mwasi ba papa kulutu ba papa leki donc ata yo olinga te po eza makila na wote me makila bana na yo na bango baza makila moko oui
basala yo mabe loko ozala na raison mais ko perdre raison na yo te na ntango ya likambo yango ezosenga maîtrise na bonzambe ntango likambo elekeli yo nde nazoloba ya rien de nouveau sur le soleil okokende kokutana na bamama mikolo oyo batraversa nzela oyo ozolinga kotraverse oyo batraversa na banzela oyo basemeki oyo balinga bango te etu tuna conseil bakopesa yo ndenge nini bango bayebani na kosala po bazala esika oyo bazali ti lelo. Donc c'est un peu ça. Ou à moins que le non na oboma na libala na kobala les sociétés d'accord. Mais so oboma libala na bizaleli ya mabe bokende soko bala oselelo o mokote. Pourquoi? Parce que okoza l'obligé à kobonsa bizaleli na yo esiko okende. Soki pa koboya kobonsa bizaleli na cela veut dire kuna pe ko simbate. Fin de compte okoza l'obligé sala nini obonsa bizaleli. Donc moi ça ka yankete, moi ça rapé pombate ni monta makasi. Tomeka kolata humilité malgré kitoko na biso bonzengasi na biso ndenge ozo dégager beauté ou pas zala na humilité loba kete nde na coach na vie ya mwana mobali oyo na memela ye un plus na memela ye suscité na ya kokabola ye na libota na ete. C'était juste ce conseil ko uta na ndeko na bino la championne. Autrement dit, ikina done kanda ono tekela ke mafumbe nde kwa lobi ke non mwana mwasi wana koti na libala na ye. Ikambo tozoloba et c'est leki 13 mois dès que moi ça lobby ça fait déjà une année et leki mobala komi ko zongisa makanisi sima akoma appeler amso ça ye kotala ye moi si pa na bango ba keipe ba bimi na bango pe mobali pe abeti na ye football abeti mbunda tango ba silisi ye moninga moi si azongi pa na ye et pa na bango et pa mama na bango mobali azongi na ndako esika zofanda na copine na ye yango nga na yebisi ndeko mwasi parce que na kotindila ope lisolo na yo yo kolemba te ndako ane na ndako na yo na nesengo pourquoi parce que o reconnaître mabe na yo omoni biso basi souvent to reconnaître ka mabe na biso te ozomona ka te bango nde basalaki te bango nde basalaki na minute yo mutazangi kimia na molimo na motema na eza yo bande kwa moi si basemeki basana bango comme si rien n'était. OK, donc les ce que yonde muto perdre tant que ça les cambi faut se demander dans tout ça là qu'est-ce que j'ai à perdre. OK, ndeko senga ozala la maîtrise. OK, mutu msa ko sali kambo monetele kamba non elle n'a rien à perdre taba bondi le ba soigner na ndeko na ye singa libote benda na kata na jamais lobi ba ko bongisa mais yo moi ça kala zalaka ndeko kala zalaka te yango tant likambo ekomelo il faut za na sagesse omituni ngai na likambo yo so na bina réagir boy eloko ni na ko perdre et ko éviter yo ba nuit et ko éviter yo ba souci ndo za kolela sikoyo oza na église po nzamba kota likambo na yo nzamba kota likambo ndo lobi mobali na ko kozungisa makanisi sima mais yo pe conscience na yo esiko yebike mabe ezalaki oyeba na kobongisa yaya satana bongisa kana lo mote Satana bon sakelo ko moko te ko bandela isusu te en aura jamais okende ko tiela mobali na yo po eba na ko maîtriser il fallait kinde okima na maboko na nzambe po nzamba sala nini akota likambo na yo libala ezo kufate lobi libala na ezo kufa répétons ata 20 fois durant tout le temps ozo pesanga li solo omoni liloba ezaka na nini eza na pouvoir. Ce que tu déclares, ça peut arriver. Bana kubanda kuboya kilibana ngeke kokufate, ngana za molongi, ngana za victorieux. Merci pour la lisolo na yo. Abonnez-vous massivement na Dikina TV pour na kozwa ba news, pour na kolanda masolo ya sika. C'était la vôtre, la championne, autrement dit, Dikina donné kanda ona otetela ke mafumbe. Merci bien, tokutani balasima. Abonnez-vous et partagez. Bye bye.